Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour. Bonjour Balandino Soya BBC, Mpoï TV, bonjour Nabino. Bonsoir. Bonjour, j'espère que non, vous allez bien. Bissoupé par la grâce de Dieu, tout le monde toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer partager. Tout fonctionne dans moi porte mon quai. Tamali Lisa, un pépé quota tamuke et ça l'a bien. Un pépé alibanda et ça l'a bien. Voilà. Biso a ma lili yo. Zambé na mawa. Voilà, beaucoup de la grande famille, beaucoup de et ça biso vraiment kitoko makasi. Bon mon titre na biso, bon mon épée photo et miniature. L'obi vraiment na travail à quitter. L'obi vraiment na travail à quitter, dans un qui m'appelle. Ma bébé soza wapi, ma bébé so déjeuner zate, dessert zate. Oui, hier je n'avais pas travaillé. Na pe misakina no mwanzoto vu que musalo ya koloba bandi koza facilité et na pe misaki nzoto. Alors c'est moi ça. Ah bosu bokomika na makambo ménopause sur les réseaux sociaux, ménopause sur les réseaux sociaux. Tolobi tosi tolobeli yango hein. On doit passer à autre chose. Alors, l'obi na paiement qui franchement, il me fallait na paiement. Il fallait vraiment na paiement. Bisoutou ya harosa musala. Baner, banani, tout utilise à cerveau et c'est au moins ça tobi non. Tout paiement s'appelle cerveau. À part des missions, tout ça, makamusu, tout ça, là, car, occuper une église, au sambeli, au belelinza benayo, tout ça, ce sont de. Et ça, donc, le banana moussala nazo sala, banner, il faut pas être vraiment tout le temps, toujours tendu, non. On a payé misaki, voilà. Bref, hein, c'est au moins ça. Namona ki batu ebele bobenga kinga déjà nga moko nasaki nasina mona ki vidéo moko boyezo et circulé il y a soi-disant maman étoile aki ko jouer pas si là et là moko na ngi na interpeller batu pas si ça kaka parce que les abakwiti bazo comprendre le monter il y a si aujourd'hui ba moni peut-être maman ba kwa ma mandu qui nassé il fallait bango basila mabayo kasone bavanda kimia ya koloba non, c'est-à-dire que notre maman peut-être azaki na besoin ya batou. Malheureusement c'est pas na raisonnement na bango ou encore na réflexion na bango ezaka kaka non maman étoile qui s'y avait la épaulé et le moko bongo et la trahi voilà babilo moko bongo na ba titre na bango na ba émission na bango o bazoloba personnellement munga mama bébé c'est ce qui nazaki na ngambo peut-être ya ba communicateur ya sila je pouvais peut-être me taire pour nanine parce que artiste ou encore ba comédien belé babana sous ko travailler et pas si la to encore babana ko travailler na ensemble été o et ça là qui que non shit ya musala na e ce qu'on a shit ya musala na e
Et ça, les que non, elle comprendre. Mais elle n'avait même pas compris parce que pour elle, elle a un problème, il y a réflexion. Elle a un problème, que non, elle a masse tous les autres dirigés. Et ça, les que non, ce qui est vrai, elle pembeni naïe. Alors, ce qui est vrai, tant que elle pembeni naïe. A fongoli eloko moko ya koloba ke non omoni na minute oyo o ba film etalema poto tozo nani visibilité il faut tozala na ba comédien presque nyonso c'est quelque chose où il fallait koyeba ke non ce qui est vrai ayaki pembeni ya sila te mais tisikoyo sila aza toujours na carence peut-être il y a ba artiste mais sila tisikoyo aza soki to ebité so ngozande ni na ngamu na bino ba bakwiti na ba film siko avantage oyo bomoni peut-être que non na ngamu na bino bokelo ba que non avantage oyo bozu na minute eza parce que ce qui est vrai aye ne loko moko boy mais c'est que problème eza wana eza que non est-ce que ce qui est vrai a osala ngona esprit a bien il reste à savoir ata osala ngona esprit a mabe ba comédien oyo azo consulter pe ba ki ko jouer kuna eza na problème te. Laissez-moi vous informer la grande famille, surtout famille Libota, nazo benda bino matoi. Au grand jamais Maman Étoile azala privé ya Bella. Au grand jamais Maman Étoile a signé un contrat. Na robanda toujours ko continuer na kolobela eloko wana ya contrat pour bato ba comprendre. Par contre, netinga mama BBC non émission oyo non fongola nanga ba voler bilé na émission oyo non fongola vraiment ba voler bilé parce que bato bazo comprendre et surtout na ngambu ya baleza bakwiti et loko moko pe na oloba l'autre fois na loba bandeko et banda na nani et banda je crois qu'un artiste moko boye nga mama BBC na bima na loba la grande famille bomoni eloko oyo salemi oyo et kozala régulièrement et puis bato bakoya et ba comédien ebele ba okende ko jouer pembeni ya sila oka ya sila parce que ndenge zawana budget pe bache budget penza pe bache ya koloba ke non boye mais famille Libota netinga mama BBC na okeli yango mutema pasi te. Parce que nous na mutu na nga na ebi déjà que non Maman Étoile aza privé à Bella te Maman Étoile aza a signé un contrat te. Elle est libre quand ninga bimaka akeko travailler na ba chaîne mosusu c'est pareil ninga akeko travailler na epasi là c'est pareil il y a rien mais ba o ba koya ko salir eloko oyo ba o ba opesa peut-être yé Maman Étoile valeur te ezaka batu oyo ya sila ndenge ba matisa na ba miniature en même temps bazo finga Bella tout le monde a place au Bella aya na liste était à koloba ke non voilà botala ke non ba o baza ba privé nanga au grand jamais. Et na beta kana toujours c'était à koloba ke non Bella aza mwana mukete biso toza libanda to yibi o ezole kana monde na bango te biso peut-être to yibi ka ya ndambu ya mike mais bango baza na kati ya boîte ba yebani ndenge bazo fonctionner. Alors famille Libota ezale loko moko boité à koloba ke non Maman Étoile elle a trahi ndenge bazo koma na ba commentaire famille Libota na moni bo bengi nga ebele non. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Pour nanga kutu, na soki na koloba na toucher mon pied côté assis là na koloba ke non. Est-ce qu'elle est vraie avec tous ces artistes au bazo benga? Aza vérité. Pour nani? Parce que na minute oyo c'est juste comme qui disait il y a intérêt au yazanango c'est juste intérêt moko boye a bengi bango e boye to jouer et boye. Parce que ce qui peut, ce qui est vrai à qui peut n'a été, mais les si là, à tika la pe koluka, qui m'y a été à koluba kenon bavanda. C'est juste idéologie moko si ba kotisi wana. Azan eloko moko ko sala te à koluba te, azongi siska conscience à koluba kenon, eza je moko tozo beta bango ba ya ba jouer ici. Donc intérêt moko boy kakanda zoluka pona avantage en sala na ye. Et vraiment, il faut qu'on comprenne que non, Moussala nae et Bebaki, Moussala nae azaki na carence à artiste.
Et vous allez vite comprendre que non, bah communicateur ya sila, baza batomoko metwe sala raté. Parce que on avait tous vu ici, bah comment qui bazaki na carence à artiste, ezaki oleka ndenge nini, ezaki oleka ke non. Bakoya bazo loba bakumisi ba artiste na bango bazo jouer kuna bakumisi. Mais lorsque tout le monde est sous artiste ou babanaï ko jouer pas na yete bazongi, c'est-à-dire que non ba o ya banaï ko jouer na bango baza elo côté. Et on a zongi na zongi ça na conscience ya ba communicateur ya sila. Parce que mitu ezo salate. Lorsque sila elle s'est écartée na ba comédien, ba o ya banaï ko fonctionner na bango, ba communicateur na ye, ba banaï ko finga ba o bazala kité et ba banaï ko tombola ba oyo batikalaki. Siko tango siko ba o batikalaki lelo to moni ba o bakenda boche mandoki na se bokomi ko benga bango ba ya ko jouer, automatiquement vous allez comprendre que non bato o bazaki wana bazaki vraiment efficacité. Siko na situation à boy, pourquoi pas ko vanda kimia na situation à boy, ce qui to moni ou encore ba communicateur ya sila, vous devez peut-être bo moni eloko boy boye bolobi non. Et là mon sala bazo sala biso nde tobe bisa ki relation na bango, biso nde tosala ki boy tosala ki boy nga l'autre fois na loba ke non abeta bango tous pona ngambu na nga na yoka soni soki na banai ko ya ko finga ba artiste lelo na moni ba artiste na ba komi suko ya ko jouer pa na biso na yoka soni pona oloba kutu IOAT tokoki ko répéter makambu te, tokoki ko répéter maloba te, tokoki ko répéter te, toko bandaka ko ya ko yebisa ko interpeller bato mususu akoloba ke non bon moni place to suki. Je ne pense pas que non maman BBC na ya un jour na lobi ke non maman étoile ko jouer ka jamais il passe là na loba ngote pour ceux qui na loba ngo be na ye awana be na pelisata be na sali yango émission te na ngana yo kasoni ya koloba na loba ke non maman étoile ko kende kuna te mais lelo ye wana ki mais fallait na yo kasoni soko bomoni na ye pona ko interpeller pona ko yebisa bino ke non ndenge bazaki wana ba se retirer ki po il y a eu de problème soki ba bongisi mais tant pis problème ezate. Peut-être souhait exact non tout le monde a artiste bazala ensemble bongo te souhait peut-être exact non tout le monde a artiste bazala ensemble parce que ce sont des artistes o ngana loba ke non nde bakosala nini bakoboma pe moto et pas ba communicateur au mitu sala raté siko tali vérité ya makambo yesi là et ça juste parce que c'est idéologie koloba ke non on aura besoin ya boye yo na minute yo boma na yo moto ya koloba artiste non soto ko benga tozani besoin aya a jouer intérêt na intérêt. Est-ce que si la ndenge na azana aokena mama étoile wapi aokena da Costa wapi aokena ba artiste mususu na wapi azana place aokena bango te azana place aokena bango te. C'est juste intérêt à koloba ke non musale baby on a plus besoin ya casting ya mutu oyo. Et surtout ceux qui to bito kine na muzindo ya makambo biso nyonso to yebia to ça sans ignorer artiste tout atazaki ceux qui ata lelo na lobanani bozi na tangela bino comme ça na ramener savoir na bino bien et na ki kozo artiste nini artiste moko kaka songolo pakala o to mona ke susu na activité te to mona ke susu na ba série te na ba film te na ba théâtre te. Belvi a zoaï kaka lelo a tchaye wana a joué pendant un mois na Bellard Production mbala moko ko zo makambo mbala moko pe bato bako tchaye miso koloba o wana pe bakomi pe ko benga e par-ci par là biso nyonso to yebi pe arrivé ya mama étoile ko uta na ye na nini awa na Angola muto apesi penza mama étoile makambusi eza nani eza Belleville. Alors vu que non et pas Belleville eza on dirait place moko que non bazo sukola batu ba sukolio après ba tche soki étoile nini yango wana bala moko o briller mba moko batu ba banda koluka yo.
C'est ça. Parce que ce que tu as dit, bazo ciblé, pourquoi bazo ciblé car les artistes au bazo évoluer et pas belle vie. Pourquoi bazo ciblé car artiste oyo baza plus na bella production. C'est parce que bamoni que non ba opesa makambo kuna. En oubliant que non opesa makambo wana eza na scénario eza na nani, eza na casting après casting, eza na coaching, eza na makambo ebele pour ba pesa o bazo pesa wana. Ba famille libota toyoka mutema pasité. Tu trouves un temps normal parce que na loba ango je crois depuis 2024 ya koloba keno bomoni makambo bota la boye malgré na loba mingi na parabole. Mais problème musu faisait à koyeba keno si la n'est pas vrai jusque là. Ye ezaka ka bacheli ko bache kaka nani idéologie ya koloba keno yo ozana eloko kosala na bangote ozana eloko ozana place okena bangote ba ye ba jouer kaka tableau na yo papa esili siko soki lelo to moni ba artiste ba komi ba yokani ba artiste ba komi ko jouer koto c'est bien et ça pour une évolution na bango. Pour au grand jamais que ta famille libota moko communicateur moko akoya ko finga mama étoile nelika munini pour ceux qui ne tinga mama BBC na ina bandi ko lobela mama étoile mabe na mayele te mama étoile azana na makasi elle doit profiter de sa vie azana contrat et pas mutute to trouver un go normal ninga ki ko jouer kuna ka ninga joua kana ba canal ceux qui plus ceux qui na ba canal ni na ba chaîne nyonso o ya kina ko tourner c'est pareil. Et nazo cessé na ko yebisa binote que non ceux qui bomoni bongo alors vite allez-y comprendre que non si la a quitté si mando qui nassé ya koloba que non musale bébé bah félicitations à la famille Libota. Famille Libota félicitations parce que film Nabiso est déjà 1 million de vues. Malgré la réalité dans les réseaux sociaux, malgré Bambutu, malgré tout ce qui se passe, attendez d'abord dans zone Kapiamai. Vraiment, famille de Bota, bah félicitations à Bisso parce que tous a distraité, tous a vraiment distraité, tous a vraiment tant à Bisso et à Rota la film et à Bisso et à Maîtrier, où il y a déjà 1 million de vies. Bah félicitations à Bisso parce que toujours garder bande nabiso toujours garder objectif nabiso ya koloba keno focus sur Bella production sur Belle Vie télévision pardon et surtout la grande famille nazo na sous ko interpeller bino ya koloba keno on est là c'est pour Belle Vie toza wana eza pona Belle Vie toza wana na mikolo nazo cesser na ko interpeller bino te ya koloba keno oya mi bengi vraie famille Libota, un vrai famille Libota, eza mutu oyo aza plus focus na Belle Vie télévision. Un vrai famille Libota, oui, tokoki koloba toza bato, ah tomoni mama étoile kuna. Ah mama étoile ke ko sala nini kuna. Non. C'est eza normal. Peut-être na bo moto boy to yo kango, ah ceux qui pendenge nini. On eza normal. Mais c'est eza logique. Non mon a problème te. Non, mon a problème, t'es. Est-ce que mais maman étoile, azan a problème na silaouka. Azan a problème na silaouka t'es. So tali il y a les artistes belé au bazaki ba fait méfier qui peut-être on a comportement il y a nani il y a sila mais donc il y a pas eu de tiraillement. Ce que ce que mon inga tchemando qui nasse. Et sopindeye et sopinde ye muto makasa kitisi su mando kinase ye muto makasi ndachi su mando kinase alors et sopinde bozola dans la grande famille nga nazo mona eloko ko tungisa manango te nazo mona te ba artiste na muntu oyo azana bonzambe na kati na ye akoloba keno ba artiste basangana na muntu oyo azana bonzambe na kati na ye akoloba keno bon temps normal parce que on n'a même pas vu sur les réseaux sociaux place au pe babebana c'est pareil pendenge to mona abebana pe babebana na Poutine na likamuni Tokyo va peut-être kaka incompréhension tant que Tokyo va kaka keno mes ententes moko boye les kaki wana o eza kaka ya keno
incompréhension est régnée et vendisi makambo ememi tidelo. Soki bango moko ba comédien ba ebinenge bazo tambola. Bango moko ba lobi keno eza musala na biso ba oki ko gérer biso te bato ba communicateur ou encore bato ya ba YouTube ba oki ko gérer biso te bango nde bazo séparer biso. Et bika bango moko. Et puis quelque part, il faut aussi vous dire peut-être que non. Comment est-ce que va convaincra qui bango? Ça aussi, ça compte. Moi, je ne pense pas que non, comme on a peut-être d'Acosta Kuna, comme on a Gesho, comme on a Mama Étoile Kuna, et Zakara que non, Balamukika Babengi Bango, Boya, Mbongo Yango, non. Sûrement, il y a eu peut-être conversation mokoboé, il y a humiliation, il y a humiliation, il y a humilité, pardon, il y a kolobake non, tous les artistes et boé, Moussa Nabisu Topona, Eza Oyo, tous allons ensemble, sûrement, ou en eleka quitté. Parce que Toyoka qui a pas d'Acosta loba qui a très bien. Alors que non lorsque babenga kinga na komi boy pas nini bala moko moni si la PO. Au problème si ko to bando jouer ndenge nini parce que ngande naza boy nazo yeba makambo te. Fa na to solo la avant to banda to leka na acte ya koloba ke non to kota na musala na biso. Et yé moko loba ki ke non to jouer parce bakosa kinga to jouer. Ake nango na de midi à 14h te yango yokaki nani tonto d'accord waki ke non tozwaki ata 1 minute te pona ko yoka ya ko solola ke non to tcha makambo na se ezwaki même pas 1 minute. Alors vous allez vite comprendre que non la dame a tchemando ki na se et puis ko tchemando ki na se wana eza je moko boy a jouer ya koloba ke non ayakaka a jouer. Mais ils ont vraiment dit que non, quand tu as monté, que non, apporter l'artiste na monté, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pas tout le monde a artiste d'un coup carabou baba njo qui dit que jouer pas si là. Non. Peut-être to kolobana ba o ba kekuna bango vraiment batali kaka ke non caché na bango. Batali caché. Ce qui est acquis que non, batala pe mokili, batala peut-être bato bako finga biso, boy peut-être bagné ba kété. Ce qui compte là-bas c'est l'argent maintenant. Les ambongo o ebimi wana caché ebimi wana nde batali. Et balobi peut-être ma finga ezoki sanakate, ma finga bomakate et voilà. Alors quelque part nga na oloba ke non. Si ça ils ko féliciter, si la oka ko féliciter parce que atie mando ki na se ngana omone loko to koyoka mutema pas citer ceux qui tomoni ba artiste kuna non automatiquement nous devons nous dire que non Atie Mando qui n'a là maintenant compris que non azaki na carence à l'artiste ba o azaki na bangwana bazo faufiler babane kokota na babane kokoma na level T. C'est juste on a tout comprendre. Famille libota tozana biso na distraction te. Un vrai famille libota eza oya ko se focaliser juste na belle vie télévision. Un vrai famille libota eza oya ko ta la belle vie. Nous on est là pour la belle vie, c'est tout. Toza wana kaka po na bela, toza po na mutu mususu te. Netinga mama BBC. Yaya, lobaka keno eza matière yé et batu ba bengi et il fallait peut-être ko lendi sa batu mususu parce que c'est pas tout le monde oya ko na niveau peut-être ya compréhension au mama BBC za nango eza na mutu nyoso tout est oya ko comprendre situation ndenge zolika. Eza na batu mususu ba ko zela mama BBC aloba. Alors il faut to ko protéger batu wana. Ya kolba ke non c'est normal. Oza famille libota oui. Et famille libota ezate ke non o mama étoile o ce qui est noko Pierrot ce qui nani non. Vraie famille libota tu es là pour belle vie. Vraie famille libota toza pour na belle vie télévision. Vraie famille libota. Donc okoyoka no mutema pas cité parce que ndenge ba ka ko jouer pas belle vie baza ba privé té. Parce que tout le monde na tournage na tira bino moi ambiance à tournage na Chempo News TV bampo chou famille bota beaucoup ta kuna bo na tournage wana tonton Pierrot azana filmé wana azana tournage bazo tourner siko ya Belle Vie télévision tonton Pierrot azana kati
tous on a niveau wana ya koloba keno tonto Pierrot ndenge azawana a jouer koto a jouer koto a jouer koto a jouer koto na koki ko féliciter yete parce que muto atikali ka muto mais azape quelque part na koloba keno azana ba na koloba keno aza dire en esprit parce que azokoka ko gérer keno a jouer koto yango mona soki na biki nona ke nango ko beta bordi na soki na bina ke nango na ko beta bordi na olobaka ke non ba artiste bazaka ba hypocrite. Pourquoi je dis que non ba artiste baza ba hypocrite na sens que non il y a eu d'autres artistes oyo ba mi benda na bango lokwa neti na tanga kombote pardon ezamba tom susu kutu yesi la a écarta bango il y a sans problème. A écarta bango ya sans problème. Pour vie kaka keno a évolué à mingi, a tourné à mingi et pas belle vie. Bozuye privé à belle vie. Non. Moi je ne pense pas que non na katia musala oyo. Belle vie ningi azawana vie à ba réalité oyo lekana. Mikolonyo so mataka miniature. Mikolonyo so ba yela ke ba version à lokuta na réseaux sociaux. Et azala na privé moko boya koloba keno c'est confié. Ba artiste, moi je ne pense pas. Ata ye moko yesi la ndenge azawana ça c'est méfiaka na ba artiste yango bo comprendre ceux qui bo comprendre na zoloba ata lelo bo moni artiste ndenge to moni mama étoile wana eza juste atie na mutu na ye idéologie moko ya koloba keno to jouer kaka esili ake na ye azui caché na ye biso to tikali na matière to tikali na film na biso. Ceux qui sont artistes, ils sont peut-être basés na niveau lokola ya Pierrot. Et nous allons bien. Parce que y a tout automatique na biso miniature té. Parce que jouer kané koto a jouer né koto. Ayebi nenga zo manager situation wana. Mais ezana batu mususu oh neti batonto d'Acosta nous avons tous vu batirema o ezaki sur les réseaux sociaux. Neti gesho to mona bima pona koloba keno ngane na za boy place o ba ko respecter ngaité na oniata makolo na ngaité. Soki totali na ba chaîne encore un artiste, banani o ba respecter un artiste et c'est pas si là. Mais aujourd'hui tout le monde est place au ba bêtise à se retrouver kuna. C'est-à-dire que non, mon ami qui est ici a lobi pardon, habité aux akaka ndekonanga bakosa kinga parce que ye bakosa ke toujours. Quand ndenge bakosa ya linda, bakosa ye sous pe ya d'Acosta. Si on m'a pe kokosa na ekiti pe pas gesho, ekiti pe pas maman et pas maman et toi. Maintenant attendons voir. Ya koloba keno to mona ndenge ba ya ko finga mama top sur les réseaux sociaux to mona nzoto mama ya mama top e fingama nzoto mama top e fingama. Ce que dites-vous aujourd'hui peut-être yé ami qui ici pour na ko kende pas et pas mama top ya koloba mama top limbisanga to moni mama top kuna et pas sila to koloba ni to kokamo te. Nous allons vite comprendre que non asengi pardon. Si tout le monde mama top kuna lelo na SB automatiquement tu vois que non asengi mama top pardon parce que celui moninga est vers yo asengi pardon osani il faut limbisa pour ce qu'on limbisi était li soumona nyoso mikumba na etikali yo etikali pana. Je vais juste interpeller famille Libota. Il y a rien de grave. Ce sont des artistes. Totika bango ba tourner koto. To komisa ba artiste mususu ba privé ya belati. Non. Ce qui te komisa ba artiste ba privé ya bela. To ko za la blessé dedans to ko bandoza la toujours blessé awawa. Ba artiste oh peut-être bela peut-être ceux qui a formé ba artiste et qui ba signer contrat et wana peut-être né ou peut-être et à trahir bela à qui qu'on tombe à un contrat mais non je ne pense pas que non ceux qui ont signé contrat ou dans contrat wana il y a un règlement d'ordre ça ba règlement d'ordre et ça ils ont quitté. Bozo dans la grande famille. Alors, tous à la bien.
tous à la bien. Netinga mama BBC na bino tango bobenga ka mama BBC mama BBC. Bon mona bo tindelanga na mona ebele bo tindela kingai ba vidéo ya chers collègues. Na mona ki ebele bo tindela kingai ba séquence moko ya chers collègues, ya vidéo moko ya kala émission moko ya kala sur TikTok, ba zolo ba bolamu ya bela, azolo ba ndenge bakutana na bela, ndenge akomaki close na bela. Donc ba loge moko bo ya pesi bela. Na mona ki plus de 20 personnes ba tindela kingai. Et ceux qui ont tali bien na répondra qui en côté bolimbi sanga so na répondra qui en côté et ça te que non na sala qui la soudoré na moni na sala semblate. Je vous comprends ya koloba que non boye ba jusque là non vous comprendre maman BBC façon de fonctionner. Le monsieur na matisaka ye na nanete. Chers collègues na matisaka ye na miniature te. Chers collègues na lobelaka ye atata na tanga kombo na yete na loba na kaka chers collègues. Donc, dans ce santaka, on dirait coupable, ceux qui n'ont pas colobé la vie. Il y a babilo ko na loba, lelo azo bêtiser. Ce qu'on a na koloba ni, na ko banda koloba babilo ko ya loba ya kalate. Total est présent, présent azo salanine. Na mona ba maman BBC, tala vidéo mokili makambo, tala sikoyo, lelo baluke li belle vie. Mais oui. Ce que tu as dit, sani na oki lobela yango te wana eza passé na oki ya kozongisa yango te ke no ya koloba tala bana koloba boye po na belle vite ngana otala présent na ye azo finga bela présent na ye azo bêtiser bela présent na ye azana besoin ko boma bela présent na ye eza mabe makasi na minute vis-à-vis na bela. Alors je parle le temps ya kwa coacher eloko na nani et moi-même d'abord tant ko eloko na oye ou bandi ko rappeler akozanga maloba ya ko répondre sur babilo ko na aloba o ya tombola bela te aozanga te aozanga te ba rappela ka mutu o ya na conscience ba rappela ka mutu o ya na conscience soki mutu bozo mone penza akoma attaquant ya koloba na point moko boye ya koloba ke non attaque non ba pesi masasi de doigt ba pesi revolver ba tirer bela ako tirer kitoko ako tirer penza bela siko ngana minute o na otala nanu niveau ya ingratitude ya mutu na kene kozwa vidéo na ya date de longtemps oya bana kokumisa bela na ya kocha non ngana otala oya kala te na otala lelo parce que balobi ke non ba camarade à lelo baza ba ennemi à lobi connaissance à lelo qui est ennemi à lobi na mona ki nanga vidéo wana bandeko plus de 20 personnes na tabatini la kingango na tala ki na binaza lelo kuna loba te. Est-ce que vous remarquez que nous avons une miniature? Nous avons une miniature. Ce qui est peut-être en passant, chers collègues, c'est tout. Asala o yazo linga ko sala wana na o yazo continuer na ko sala o yazo sala delo ezate ke no vidéo na ya kala soki nga mama BBC na ye na saleli yango analyse amoni ako réduire ou encore sans ki bo moto ko zonga été ba pekisa moto alingi akende o ya saki ya asakomi moto mususu. Alors à ça là-bas, ma kamne ndenge azoki nango sentiment ndenge zotinda ye qu'il continue à continuer nango parce que ngana yebi ke no les seuls juges et Nzambe. Ceux qui reconnaîtra déjà que non, bela muto ala kisa comment ko filmer, bela muto pesa ba inspiration moko boy, bela ndeboy. Ya lelo iyo bandi ko finga muto wana. Ah na Nzambe ngo likolo te bandeko. Est-ce que ngana yo to kosala nini aza mutu loko ya biso baka wana eza baka ya Nzambe ye moko nda confondraka
baka wana eza penza baka ke non nzambe ye moko nda confondre baka wana. Alors famille Libota na continuer toujours na ko interpeller bino. Moi maman BBC naza communicatrice naza nankelo bakeno naza mutu ona ka ko défendre Bella parce que naza déjà na ligne à part nan fan naza nan mutu na linga ka Bella. Bella m'inspire beaucoup. Spirituellement, elle m'inspire. Sa façon d'être, elle m'inspire. Maman bébé sozo ganga, maman bébé c'est mela mai. Eh, sko ota la moi si moko azana ba douceur moko ebele. Mais aosa musala avec douceur. Ota la malgré mon kilezo ningana, elle reste debout et azo continue na ko focus objectif nae. Kana mungongo ne muke wana autorité lali na kati. Kana mungongo ne muke wana soki alobi atumba mboka atumbi. Kana mungongo ne muke wana otala keno aomona batu nyonso ngana mona André Belleville amona batu nyonso mike ba genioso il est sur les réseaux sociaux pour elle amona ngo dire ba jemo kwa mike on dirait ba na oye ba te on dirait ba mpuku bazo salana ba nia na jardin. Yangwana, un vrai famille Libota, tu dois garder ton objectif sur Belleville Télévision. Focus. Famille Libota, Totiana Mutuna Biso, on est là, au Mibengi famille Libota. Bandeko, bolinga ngate ke nonga mama BBC, na bandako ya obadobara ke non, il faut appeler les chats par son nom. Non. Où est réseaux sociaux? Où est réseaux sociaux? Bo comprendaka. Vraie famille Libota, to landa Bella. Vraie famille Libota, to kende na Belleville Télévision, to kende na Candy Star. Toza wana te pona ko baba yuka ko baluka. Artiste na saliboy, yoza famille Libota, artiste na neti na minito toza famille Libota. Mama étoile qui ko jouer na SB. Et ça problème na bisote. Est-ce que biso toza ba fan na mama ya mama étoile? Biso toza ba fan na mama étoile te? Biso toza ba fan ya Bella. To bete la ka mama étoile maboko, c'est lorsque mama étoile elle est chez nous, aye ba pesi caché na e asakan a jouer, azo kokisa donc non que le bakeno a kokisa posa ya Belleville na ba demande au Belleville azo senga e azo kokisa yango. Biso en retour et pas mama étoile eza ko pesa mama étoile respect. Tout ça va faire na mama étoile te. Mama étoile toko respecter parce que à travers kana mama abiso. Jusqu'aux preuves du contraire toko continue ko pesa mama étoile respect na ye parce que azam tupe a évolué kana Bellart production. Ce qui est là mama étoile qui ko jouer na ngambo mususu ndé komi problème et ça problème te. Mama étoile elle a ses fans. Na okyo bake non malgré naza famille Libota na sepela kana mama étoile na façon na ya ko jouer. Bon voyez bisanga ke non na ko ina mama étoile lelo parce que mama étoile qui ko jouer na ngambu kuna. Non, je peux pas le faire na komi zoba. Yango la preuve ezalaka ke non na loba toujours ke non merci na ba artiste nyonso o ba compagnie qui vision ya Poutine na film oyo. Parce que sans bino, Belleville alingaki ko aboutir na objectif ou ya film oyote parce que elle a écrit a besoin bato. Nazongi sakabino ka place wana. Parfois il faut qui humanisme sans sakibomoto ezala. Mama et toi aza élément ata lelo soki to moni ba ake ko jouer na SB c'est parce que ba moni makambo oyo asalaka na Bella production. Makambo oyo asalaka na Belleville Télévision coaché par Bella. Kokene ko sakana kuna ake ko jouer ake na casting ya Bella te, ake na scénario ya Bella te, ake na jeu mon côté ya Bella. J'ai à Bella, inspiration à Bella, eza unique. Yango na lobaka toujours que non, bo pesa ka pe Belleville yango pe nani merci te bande. Bo pesa ka pe Belleville yango pe merci.
Parce qu'elle forme les gens. Mutu oki ozala aza na carrière na ye, aza na talent na ye, mais eza vraiment ma capacité. Il faut mutu a aider à bimisa na lobango chaque jour. Les lorsque vous sollicitez maman étoile, vous sollicitez bato ebele, baza na talent na bango. Mais lorsque bazo évoluer pas belle vie, c'est-à-dire que notre homme et pas belle vie formation eza. Tant que vous ciblez l'artiste ou jouer Kaming et pas belle vie, eza pour ani. Parce que chez belle vie bazo automatiquement bazo appelle formation. Yango mona analoba keno, muto aza souple ou aza pembeni ya belle vie. Oza souple. Soko ko bimaka pembeni ya belle vie ozo eloko te, loboza ya koloka. Loboza ya koloka. Baza ebele ba artiste. Ba jouer na ba chaîne ebele. Pourquoi ba tu bazo cibler ka pas bela? Nous devons comprendre que non, et pas bela, et ça la lumière moko boye. Et pas bela, et belle vie azo bimisa ba artiste. J'ai beaucoup de respect na maman étoile. J'ai à maman étoile et CP Saranga. Maman étoile donc à Memaranga na lelaka air moko. Mais lelo maman étoile ce quelqu'un qui joue pas si là. Est-ce que ça a problème maman bébé ça? Maman étoile, yo maman étoile non, na komi zoba. Elle est free. Tozo angoka ndenge tonton Pierrot salaka. Est-ce que tonton Pierrot tango jouera kuna? Bela azwa eloko wana lobi tonton Pierrot aza mutu akuna parce que tonton Pierrot ndenge aza wana mutu atelemela na mariage nano abala te nano balite ozani na nini azaka témoin te si la zalaka témoin ya mariage ya nani ya Pierrot. C'est-à-dire que nos connexions moko eza wana ya makasi. Est-ce que Bela alata eloko wana ya koloba keno tonton Pierrot azalaka témoin ya mariage ya nani et nani si la zalaka témoin ya mariage azalaka témoin ya mariage ya nani ya tonton Pierrot na obenga tonton Pierrot na ba film te. Non. Bela la kisa ki grand esprit. Gesho abanda ko jouer avant Atika, abanda ko jouer pas si là. Mais nani Bela abanda ko benga. Bela baneka kotala intérêt na ya koloba keno naza na besoin elongi na na kati ya film oyo. Mais c'est la personne de si là oh yazaki keno omona muto azo évoluer mingi pas Bela otie epé bouton a combien ennemi na yo. Et voilà aujourd'hui azongi mutu. Et ça problème te. So tout le monde le artiste ba dit ba coming together mais et comme c'est grave hein. C'est grave. Famille Libota bref. Toza na film na biso tozotala. Maîtrière. Lobi totala ki 10e épisode. Bomoni déjà level o ekomi. Lobi tableau même pas ya tout mona ki tableau ya nani ya Belate. Et bomoni et famille ya Mimika Beya yango wana ekomi na problème ba lobi keno. Ba bengi banani ba faire investigation et whatever ce que to éviter et kosuki la papa Serge ndenge nini parce que papa Serge moko déjà a évité que la personne oya bomi c'est Bela c'était tant ba koyeba so ba sali ba investigation penza parce que ce ko yoki explication ya Aziza azo pesa bien que no biso tozaki awa ndeko na biso abibisa ki biso awa parce que ayambaki mopaya premier ou encore muto liboso maîtrière liboso bazos ba ko cibler et kozala Bela. Pourquoi Azé sous son carte yanda côté et puis muto akufi? C'est-à-dire que non papa Serge Nenga Zawana azaka kanakati ya danger parce que il est conscient que Bela muto abomaki. Parce que Bela a qui paye wana ya koloba keno. Moi je savais peut-être à cause de 2 jours 3 jours moi je savais pas que non poison ndenge na sali wana akokufa sur les champs. Bela pour elle avait voulu que non à souffrir. Alors papa c'est ndenge zana ta ndenge azoloba loba wana ayebi déjà. Yango na bino mibali. Tala sikoyo trouble o ekoti. Siko Keni pe nanda kuna libala aboyi na ye alingite vini asa nini ndenge vini na famille ne ebalea na ba junior ba olinga présence ya Bela wana te
soit disant aza maîtrière whatever so ba ekuluka et omemela pe bango ba problème siko junior na leya bato wana mibale na omona bango suspect bakolinga ba find out wapi nde abomi bakende koloba keno grand frère na biso azobomba muto abomaki bozoma makambo ngo ndenge kozala kaka bozomona siko tango siko bakoyeba keno eza Bella ki e Bella Bella aza mwasi ya papa Serge siko akomaki awa ndenge nini omona keno ekozala longue histoire moko boye mais toyebi keno Bella kotika biso na suspense parce que c'est ça batika bato na eta moko boye ya suspense na ba filme oyo. Maintenant attendons voir. Yango famille Libota le temps auto yaka kolobaka non, temps normal. Maman et toi c'est notre maman de Belle Vie Télévision, to sebela kana maman Benini, on n'a pas un problème avec maman Nini. To considérer yango ka ninga ki na ko jouer na ba chaîne mususu. C'est pareil. Faisons la différence. Nous ici on réfléchit. Biso awa to soutenir ka musala maman na biso avec intelligence, avec beaucoup de sagesse. Notre maman jusque-là, nanou azu ba artiste na ye mon côté o ba signer contrat. Ba artiste nyonso o ba évoluer kana Belle Vie Télévision o tozo mona bango butu lokolo moya na Belle Vie Télévision to sepeli skini e ke boye nini boye rival boye. C'est parce que bango moko Bella ye moko pe abimaka kena ko jouer na ba chaîne na bato mususu. Abimaka kena ko jouer na ba chaîne na bato mususu. Alors tout le monde ngo bongo. Maman et toi, c'est une bonne, bonté parce que Navanda n'a été. Maman et toi, tu as un problème na Bella. Akina déjà que jouer na ba place. Tu as monté ma passe yanine lorsque je jouera place mon sous. Alors bref, j'ai voulu juste interpeller biso famille Libota. To la te lo kwana na kat na biso akoloba keno, un vrai famille Libota aza pour na Belle Vie. Ceux qui toya kapé to beteli ba artiste et mususu maboko c'est parce que bazo accompagner vision et mère na biso. Mais nous on est là c'est pour Belle Vie. Artiste nyonso o ko travailler na Belle Vie et qui apesi les meilleurs na Belle Vie Télévision azo mérité ba bravo. Azo mérité ceux qui a kozwa trophée azui. Temps normal. Ah oui. Temps normal la grande famille. Alors je vous aime beaucoup. Film na biso toujours continuer ezaya maîtrière. To continuer kotala lelo to kotala 11e épisode ndenge zo kende. Est-ce que bakokanga Bella? Bella kozonga Lubumbashi. Sore kozala ndenge nini? Ya Davina kuna. Nga Davina sa sukisinga na olinga ta kotala tableau ya Davina te moi swana. Film auto ebité so kende na 14, so ekosuka na 12 to ebité. Parce que ekomina kokena ko chité. Total nano. Alors yango na osenga bino famille Libota tozala ebele wana parce que film na biso wana epesaki makambo depuis na deuxième épisode ya ménopause. Je vous aime vraiment famille Libota tozala toujours focus na Belle Vie Télévision tozala na pona maman na biso to soutenir notre maman jusqu'à l'infini to jaliawa. Je vous aime bien, bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.